Excellence Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Oh, 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 Martin Fayoulou. Notre président. Say yeah, biso toponi. Say yeah, président ya Congo. Say yeah, biso tobote. Say yeah, président ya Congo. Mbote bonjour, on a bien battu une bakoula pour l'andabiso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tia la chaîne de libération Océan du Congo et pas auto raboko ba Congo mani et pas auto panzaka to sasaka et pas auto bela ka moto papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloke yo Congo et pas auto analysaka ensemble et pas auto mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka tout ça la bongo éveil patriotique et pas auto ngolaka peuple congolais na bolema et pas auto tiaka litono na nzete po ete to benga ya malamu et pas auto saka mosala ya Jean-Baptiste et pas auto telema bongo basinzili komo kundolaka komo betaka mbela komo bala bilete tango ezali mabe to telema poete to bundele kolo abiso et pas auto telema ferme fidèle kola baku qui appelle kozelaka les seko ya République démocratique du Congo et pas auto mo kundolaka maloba ya koko la biso les laboraires wala bala biso béché fouiller ne laisser ni place que la mer repasse ezui la montagne religieuse ezui comme la bongo équipé pour la tena États-Unis d'Amérique ezui comme la mana na ngana kunya dolanga na États-Unis d'Amérique ezui comme la ngamo konzina Angleterre ezui et mon bongo le grand professeur Achille Mavena molonga ene Mireille Mavena Angleterre pe le bota mobimba ezui et quitter la big Daniel Ngenda na London et na mwasina bana pe le bota mobimba ezui mon bongo Charlie Chobo Maman Jovi, hein, papa m'a passé, maman pasteur, bilo banso, bo benga numéro de stopper ça qui se bolade les missions boko zoyango. Ezui et comme la bon petit frère Zola, ezui mon bon maman na Jolie na Suisse, maman Dolo, maman Samuel, maman toujours. Ezui mon bon moi na mère de Brino na Autriche. Ezui comme la maman moto mojali mozima mite moto moko toko. Assalamu alaikum na mama Jawa pe ba musulman na ngai compte rétablissement na pe mama ezui et comme la bongo ba mama missionnaire na place trondé na mboka nita ba il faut que yo moto pe ba ko lumumba ezui et mon bongo association comité yaba mama viltaneuse oyo kamba mibongo na mama tete Rebecca pe mama Madeleine azali bongo moko na kati to le ezui ki mambango pe les États-Unis ezonga lisusu et pas à la servante de l'Éternel mama pasteur Yvette Mungomba, Miss Bilole, que Dieu vous bénisse. Mon côté, les Cambo, la République démocratique du Congo, Benga, ma papa, Suisse, Nzambe, à Pambola Bino, Bozali, tellement belé, à Chulante, la France, à l'inomo que Monseigneur laisse un colomoto, mon prêtre, na. Hollandais noir, elle est l'autre qui a battu, tout le bibongo, elle est des choses, peuple comme moi, il faut intervenir, il faut tous aller dans il faut tout loba, il faut tout ça, la bande de Kolangai, ezui, les Kamola Motote, tout le monde est Congo, bande de Kolangai, sensibilisation, quand on est tout le baki. Moi mboka Martin Fayoulou m'a dit alali pongite moi mboka Martin Fayoulou alali pongite ba oba kenda kinyamu nyamu ba mo ba moni ete esengeli to zonga bobena se ya makolo ya moi mboka Martin Fayoulou m'a dit po ete to telemato bunde tumba République démocratique du Congo na yebisaki na bino makambo oyo bo s'abonner massivement na chaîne de Libération
bokozalaka bongo décité papa Michael na maman Célestine na France, la patrie ou la mort nous vaincrons, papa Alfred na maman Clarisse na mboka lipasa nanga ino ya se ante live, et pourquoi pas mama Congo songa nzila ya kimbangu jantumu nya ba Congo mani bankoko to telema kilame je detalo take tu mankale ko to bopela ko fam pekato na plus 49 mama la Chabiane na akene mama sociale mama ya bala bitike to telema biso banso po telikambo na Congo ekotoko na tango onde kolangeza li mbutu na tango ezali opesi mbwambwa boyi oleki likolo mputule lobinga na kiti makala yo mata. Donc ndenge tozali ya Congo libeba Congo ndeka tolobaki mabele ya bakoko biso tolobi toko bangelo kote bokulaka ikala songa nzila ya kimbangu ja mtumuna bele ya bakoko biso tolobi toko bangelo kote toko banga eloko te bozwa biso mobilisation bange na oto koyebisa bino bolanda yango tolobi ngonga yango moto losa tsheli boko la pati benga ba petit baza benga kokanga motema te papa Michael na mama Célestine na France to benga na Désiré Botuna na mama Elisabeth Botuna na Australie papa langa G3 bande ko langa South Africa bande ko langa South Africa na mboka ya Gilo Mpinga prompt rétablissement na Mpinga Guy Merveille qui toko pe ba mapasa la biso joyeux anniversaire na sango mokonzi yewana ya moto pesa bilo ba video elombe mobali ngambe mwana papa bango na mama bango sango mokonzi oya beta ka fapa kalobaka bosolo les sel auto tika ina ipoto yokaye plus 1 moins 1 likamba Congo ya chamoto kasi lokola basaba ta sans voix o bayoka ka bango te boko mona ba photo na ndenge ni ekoleka mbota mailamu na ye yo ebisango mokonzi bala la gloire de l'Éternel mission mondiale le za mbota mailamu kasi to kende fimbu kabuya l'homme puissant boka psela cham toko soit communication moko importante na poko ya lelo siko solo na secrétaire général na mayer mama pardon na poko awa toko soit communication pour la semaine prochaine de telle sorte que biso nyonso tomilengela ata nayebi déjà date ako préféré oyoka yango na nzela ya bato baza autorisé bapesa yango donc lelo kozwa communication wana dès que tozwi communication wana mobilisation efase à la générale parce que awa moto ya Kabila boyi élection moto ya Katumbi alandi kaka Fayulu alobi élection à refaire alors mais Kadima il faut qu'elle ait prison Kadima il faut qu'elle boloko ça est 16%, il a les choses à 100%. Fayulu alobi élection à refaire Katumbi alandi alobi élection à refaire bato ya Kabila balobi élection à refaire société civile alobi élection à refaire c'est-à-dire que peuple congolais nyonso face à la mobilité Bon. donc na poko déjà information recirculée pour quitter la communicateur et nous allons nous mobiliser mikolo yo nyonso bomoni biso te toza na laboratoire toza na réunion parce que mokolo oyo Fayulu alobaki ke bakoandila élection bato bamonaki ye neti moto aliboma lelo Kadima ye moko alobi bato baza na mamashine ndenge seja alobi ndenge bacommunicateur balobi balingi bakosa bato badistraire biso bakodistraire peuple te jamais bakodistraire peuple te soko tye pilipili moko na nzungu eyoka na bato te bakokosa biso te merci beaucoup tolongola kobanga soki bomoni lelo mboka eza calme bomoni bapolisier ebele lelo te meme bango baleli situation eleki baleli balobi mais Fayulu azala moto abwanya boye oyo élection ekomi ye boye oyo moto bamonaki na machine nani apesaki machine moto moko azolela na top Congo balobi ngai nakende nanga Congo ekosomba machine te ozwaki osala makambo na discipline
tozali na bakonzi ntango balobi tosala boye tosali yango soki balobi totika totiki topema topemi tokende tokeyi yango discipline komema biso mpo tosala nini totonga ngai nayaki mpona kopesa bino lisusu courage mpona koyebisa bino totiki makambo pamba te tozali kolandela yango me tozali kotya espoir na biso epai ya bino ndenge nalobaki na ebandeli ntango ozali koya tala pembeni na yo na quartier tala pembeni na yo na ndako banani oyo mpe okoki kobenda obendi bango boye awa kombo bokoki kokende esika nyonso oyo tokoyebisa bino tosangana wana ntango tokosala mosala wana ezala mosala moko oyo na mokolo moko ekende tina suka na yango tina victoire na yango wana bandeko boyeba malamu te etumba oyo komba oyo eza mpona bolamu ya moko na kati na biso eza mpona mutu moko te ezali te tozali koakompagne kaka fayulu tozali koluka fayulu akoma wana mpo abongisa mboka mpona bolamu na biso tozali koluka te bakonzi oyo bino boyebi bakoma na esika wana mpo babongisa mboka mpona bolamu na biso tozali kolukake bino moko bokoma wana mpo mboka ebonga misala ezwama bato bavivre malamu balongwa na kati ya esclavagisme oyo batie biso donc nakolika te boyoki ngai malamu nakolika te ntango bokolongawa bokoyebisa baninga basusu oyo baye te mbala nsima boya ebele elongo tokontinue ensemble yango nakopesa bino longonia na bino bato bozali na fidélité ya koya lisusu awa bolongola bobangi bolongola découragement raison ya découragement ezali bitumba na biso ezali kocontinue nous décourager te bino mpe bofu décourager eloko mosusu peut-être ifo nalobela yango boyoki te tosangani lisusu na baposition na bato ya katumbi bato ya mukwege na biso bongo na bongo nayebi ke mingi na kati na biso balingaka susu lisanga wana tozali awa boyeba eloko moko yango nayebisa bino ntango naloba likambo ya disiplinyango ezali ndako na biso tozali na kati ya immeuble oyo bozomona biso tozwa premier niveau n'est-ce pas awa bato bazali bato mosusu n'est-ce pas kuna mpe bato mosusu ekoki ozala ke biso kuna na bato oyo ase toyokanaka te bamwa baconflit ya bavoisin ekota mais soki immeuble ezwi moto yo kolobake biso comme toyokana na bino te tokobwaka mai te bozo comprendre esika oyo lokola bama bazali mpe kokondane tricherie biso tozali kokondane tricherie bango balingaki kopatapata bamikosa ke baganye me bamoni mbangu ke non élection oyo mutu akoki kolobaki aganye aza te parce que bourrage esalamaki na wapi na ebandeli ata baresultat oyo baafishaki eza baresultat faux parce que batrichaki déjà na ebandeli mutu amikosa te ke ngai mutu bavotaki ngai mutu bavotaki lokuta ata ganya moko azali te mutu oyo alekaki liboso lokola baepiskopo balobaki azalaki abobele mpo na tricherie yango balobaki na rapport bato bazokomprendre te bevek balobi batricherie esalami makasi de nature ya kobebisa meme résultat yango bamoni mutu moko azokende liboso elingi oloba oyo azokende liboso azali produit ya nini ya mabe ya bwanya mpo oyeba yango oyo wana azokende ye moko azali produit ya moyibi tokolanda ye te yango bepiskopo balobi bobimisa baresultat wana te me bango batangi wana mosusu te bamoni kaka mwa phrase wana ke mutu moko azokende liboso ake liboso na nzela moyibi bokomprendre yango wana mpona kobunda bitumba wana
tosangani ezali ka mpona kobunda bitumba mpo tozwa annulation ya baélection tobandela baélection ya Amalamu. voilà olobi mama wana kutu moya kolobela yango eza te parce que ezali évidence so tobandeli baélection il faut seni mosusu makambo ya sika mosusu bozozwa yango mama mbela ezoya mbela ezali koya yango naye koyebisa bino mbela ezali koya eloko ya liboso tozala discipline Monsieur Kadima. Kadima, est-ce que yo sanga? C'est vous sanga. Nazondima penza baluba ndenge balobake. Baluba famille mobimba bakozwa bapesi bango kalonji chibalabala na famille moko. Bakozwa mwa mutu oyo amipesi na mwandamba kotanga soki azwi diplôme. Diplôme wana na famille wana nyonso tu yango babanda kosalela ti kuna bakokufa. C'est vrai na yeko ndima bamindele oyo balobake muluba koyo kozwa pouvoir te na Congo oyo parce que batanga te musala na bango kaka kuta moyibi na baeglise omoni baeglise etondi awa toyebi yango keza ya yo ya bino baluba mita oyo nazoyebisa yo oyo yo olukaki yango oyo omoni yango sikoyo okomona yango mpe nano omoni yango te tinda basoda ndenge otindi na Lubumbashi epai ya Moïse Katumbi wana eza province eza Muteme oyo eza Kisasa tinda basoda na province ya Bandundu tinda na province ya Equateur partout bino bozosambwa mitu na bino kokatana nalobi boye yo ozoya kosalisa bato ozwi bombe okundi donc oboma Congo banda mokili ebanda élection ya 4 jours ya une semaine 10 jours yo ye kosala yango comme mboko ya tata na yo ya mwasi na yo ya bana na yo ubie ya mama na yo eba na yo na marti na bino wana mobali kuta kufa na maladi ya mbasu bino mpe awa nde sikoyo tokoloka bino nde bandeko bakongomani tozopesa bino longonya oyo tomoni eloko oyo na mboka esalama nanu te monde entier oyo biso toyokomona ekomi lokola ke eloko moko bakomi kolakisa biso awa mikola lelo toyaki na pase esi te bana mafa ngonga c'est le moment toye awa mamina biso toyeli awa toyoki deja Kadima alobi ke oye élection wana moya salisa nini badepute annulé po bakanga badepute na machine bandako na bango wapi siko kotuna eza Kadima boye Kadima nayebanele moko olobaki ke na kosala élection oyo kozala donc histoire na monde entier yango epe osalisi Kadima bamashine ya bato wana yo moto okende kosomba yango na Corée kosomaki combien de machine osalaki déclaration te ke machine eza nini ebungi baye kokota na biro aseni babuki biro bayibi biloko mais oyo ekende bino na mboka bato wana euti wapi Kadima yo ozokosa biso bana na yo oya bana no te peuple wana ya lobi eza ya lelo te lelo tozana na kibulelo Kadima mutu wana mivotaki ye moko te eza na 4 cage présidence nationale provinciale municipale 4 soki vote moko ekobima te bakolingile mais mutu wana bandi kovote nani présidence aye komivote ye soki amivote 10 fois avote mpe président 10 fois siko yo owele kolingisa présidence eye kobima ya badepute olobi ko anile soki ovotaki 10 fois 20 fois ndenge nini bavono nyonso eza anile po élection esalama mpe Kadima vraiment oza vrai bourri wapena kisei wana pena na lopena wakisei donc oza pena mama na incompétent oza mama na incompétent vraiment fo yo zonga oyo bino boya kotia na plateau ke nini gratuité ya enseignement kende kobanda soki kotanga banda soki koketanga maintenant tala buzoba
mboka Congo totika baaventure ya Nzambe. Totika baaventure na Nzambe. Na moni bokomo kosala na molimo ya Nzambe. Kadima esheki na euti pe lisusu wapi? Ndima ke opoli yo moko te. Opoli nzela moko busoba na yo na kimbangisi. O bawelelaki yo ke kadima sa ya biso. Biso bakimbangisi tobimisi kadima. Awuti na ngamu na biso aza mutu malamu. Lelo esheka kadima pe uti pa nani na kimbangisi. Kimbangisi lelo boyoka soni. Seke bomiyokela pena soni. Seke na mboko Nzambe azalaka te. Bokomo kosaka molimo Nzambe bokwani. Kosambela ba professeur lokuta. Bokosala boy. Omoni eloka maloba epenge aloba bien avant que na minute élection sala na ntema soko tuni kadima. Kadima za déjà na résultat na na poche. Avec déjà tiro bazui combien? Et boko akosi tout suite. Andeko tozaka na mobilisation. Toyoki kadima sa déclaration kadima wana fois bana déjà numéro 1 sina C. Bana na président sina ba député asanini anila. Soki ka cour yo cour balobi que justice la lève la nation. Soki cour élection loko wana biso ba oyo tokondima tosanini tokufa. Merci bana. Tochango mobimba boyoki général Moussa Kotele Maye to benge mikolo général bilomo boyoki walandi bongo Devos maréchal Devos ye ngane mtu la baptisé bango maréchal Devos ya simbi yenda abito kobanga te bomoni atelemi pele na ye alandi atelemi bomoni lokola atelemi wana boko mona bango ndenge ni bakoloba bomoni général Moussa emoka atelemi bomoni na sima nango walanda Devos et voilà pas telemi akoloba bomoni pe peuple bakobelela tolobi cette fois-ci mutukutina ve kabuya l'homme puissant mutukutina ve tokotele mabiso sur makola ba patriarche Lumumba tokotele mabiso banso directeur Willy Lompinga tozawana Miradi Saya Lompinga tozawana mama Lili Saya ba mama ya Nguya mama Esther Boluka Lompinga bozo telema pona likambo l'Italie Congo la servante de l'Éternel Christ Ville Lompinga to telema ba programmento ngola lo bondia botar de bono et la moi ba programmento mikolo ba ozangate ba la première position ka monsieur Koti tuku ba okoma ba programmento ngola lo bondia botar de bono et monsieur nakoya ba la mama nakoya mama Jacqueline Bonyoma Nzamba yebala ko pambola bino mamour na mokitene Florence ya Matondo Mido tozo bunde tumba tolobi Congo ezaya yo ezayanga non na élection miyibi non na Denis Kadima un sérieux problème Denis Kadima mutu e comme ça la bien té Denis Kadima place aza comme ko lungane na akima Denis okobima te soki yo olobite ke élection ko zala te ndengo anile élection ndenge biso betuza ko milengele poto sala ni to ya to kuta lontoko na ntoko potango tolobaka na yo to yaki ko proposer yo to senga kana yo Denis Kadima yo boya ko betaka liboko la mesa olobaki ete yo kosala mapona na délai précis Denis Kadima ba machine yo muto ya nango Denis Kadima vérité yango e kozala bon s'abonner massivement na chaîne de libération bozo za décité na opanzela bino mpoke ya makamba Denis Kadima yende mokaboli ya machine yende mopesi pena bato ba pesaki ezanga ite union sacrée yango na tikeli bino moi sénète et le bino quelque chose tokebe kabuya l'homme puissant. Congo eza ya Congo na binote Banakin balela mibi balela machine votelela var au revoir bakay va Banakin balela vitake belela daringelela bilimelela mibelela va au revoir naye ko bondela tata Nzambe naye ko bondela po milimo ya miyibyo likambo na motote mobembo likola mobembo bomoni wana bache Moïse Katumbi afai na ye union sacrée ba ko potana tolobaki bango de ba opesa biso soulèvement tolobaki union sacrée
ekopesa biso soulèvement tolobaki idps ekopesa biso soulèvement est ce que boyoka to boyoka te tolobaki na nzela na bango nde biso tokotelema alors cette fois-ci totelema biso banso merci na Kaboya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne prompt rétablissement la pape Dieu directeur recherche stratégique la biso merci na sango mokonzi pareil bemiso babiso bino banso bisika biso ezwa mibino bo s'abonner bandeko nanga po a bozozwa biloko ya moto ya solo ba congolais to telemi biso so ferme fidèle pour la kobunde la République démocratique du Congo nous voulons l'appel à toute étendue à la République démocratique du Congo talatina ngai na yo sengeli to telema to bunda la patrie ou la mort nous vaincrons Rossi Mukende peuple gagneront toujours. Votons tous Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Biso.